Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Your tracks today. Yes, I. Katika Pesa TV. Makamuna, papa kutasela rassemblate. Papa kutasela opesiguna, opesiguna. Kafashi. Papa kutasela rassemblate. Alors la sependa opesiguna, opesiguna. Azo pesa na ye. Et pas dans je t'aime, et pas dans je t'aime. Et pas dans je t'aime, et pas dans je t'aime. Ta vie est un bagage mystique. Yemo asa mambu yemo ayemba. Kuti ka di so zanena da msokuna azwala mu pepa vivre na ye. Oh, ya. Mwana bwaka mwana paka. Bwaka papa wana coucher na mwana mwasi na ye. Ti a coucher na mwana baboti na. Eza mfutima. Ah ya makasi. Ndieba ya koti. Apandi. A BBC génération. Moi ndieba ndeka ko BBC. A BBC génération mobimba. Inceste au-delà quand il y a inceste. On est sous inceste. On est comme des bombes. What on des bombes. De comme mobile alobina mona ki mwana wana mwana ya mwasi na yo démarche kaka ya yo soki papa nanyo yo. Bani sino toza na kata YouTube ba tu musu to mona bango kaka oh eza ndenge na ye a changer kate. Ata musu abote mubaya mama bango. Kasi to batela bana même na mwana wana. Mobile ya mama zo ko tia olitoi okoloba te elo nino esala ke oloba te eza mobile ya camarade te pourtant so mobile ya camarade olingo bomba protéger bolingo batu oloba te mais ce que mobile ya mama sa camarade de papa et ben ndeni papa bande yo tianga litoi yo kindo kite mais une fois deux fois trois fois quatre moni bana bakoli na poto bazana ba genre bakolelaka mais maman de ko zo bana no okorienter bango bisi bango biso to ba bantu fo ntela poye bino bokomi lokwa boboti na poto bana bakola na poto bana poto bayoka kate bana poto ba impoli bana poto bino na bozwa penza bana boseda bango na culture ya mindele Katika Pesa TV boyebi sœur na nga bien boye ya zanga bakota ba state ye kuna partout so bobengi pour na masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana azape na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba onyo so balingaka pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bomona ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna mibi bazara te o ba jemo boyete za la raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui Sports en tout cas on retrouve ba prix pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire Katika Pesa zawana bobenga na ba numéro o de Chewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner na chaîne na ye Katika Pesa TV boza la décité voilà. Kapache Télévision, bienvenue chez nous. Je me suis dit que vous avez fait Manika Lingatoff et ça, vraiment bien. Nous sommes pasteur Roger Baka, Manika peut s'oser et ça l'a été bien. Merci à on est Hollanda Bisso de l'eau. Somme. Moi si il y a pas jumeau. Les lots pena que dans le quoi où tu babi mi koto to go kokate. Ya mire par cave car attendez. So moni ba couleur na so kokate. Bakanda karate kapashila. Bakanda carburant, bakanda transport et mati. Surtout bata moto. Moni eso pesa na moto. Ah, nzambe kapashila papa Didier Boudingo zawapi. Papa tozolela yo papa. Mbata moto nde bakomo dongola biso. Na pesa non. Pesa mbote non. Ah, mbote non na ba abonné à Kapache Télévision. Mbote na batu tout balingaka biso, bato ba sepelaka boye. Vraiment. Na yebika boze belé Patrick Libanais depuis Montréal donc oza au sepela. Ya linga komona biso boye vraiment merci na batu tout balingaka Kapachula, Malika Mania ba abonné à Kapache Télévision, ba abonné à Malika Officiel TV, mais Jimo Paradis bana Sukanza. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup de nos partenaires na biso. Rit Beauté Nzamba Loposo toujours. Tozaka wana pona olobela yo. Rit Beauté Nzamba Loposo number 1.
Ndamba le posadaka moko Rit Beauté, ya Mirai Pakalov Fondation Moderneur Espoir. Merci beaucoup Nayope, merci beaucoup Marceline Bi AM6 5 étoiles, la maman des 5. Merci beaucoup na l'agent Amado Pitu na très puissante, l'agent mon na souté ayoka na na éviter na bima na mutalo coûter pas kapachula vraiment na bima penza mutalo coûter pour ba fond de ba kiko na banini vraiment et ça passe l'agent Amado et ça la passe ata liloba moko toye bakel likambo eza boye c'est ça et ça va passer kapachula ozo solana o komela mutu meta mususu a répondre ah c'est ça ozo mona et ça la bien et ça la bien te mieux vona yebete ozanango c'est ça to ata musala ko bata pote za ka musala biso pe musala na ba réalité réalité ne likambo ya bata poto na musala kayo o bala tika mo sina gishasa komi na pota boti o réalité bango ka réalité ba réalité ezala kawa biso pe a peut komi na ba réalité en tout cas merci beaucoup Kapachula pour l'opportunité au pesanga vraiment en tout cas ya aimé ponda quand to loba soki bo répondre de to yoka passe c'est ça ya José Mulumba mobala motema ya mabeni Barça so bozo loba te mais ça to katana lo kwa to alerter bango mingi to katana donc en tout cas merci beaucoup na bino nyonso ya Jo Mystique merci beaucoup batu balobi malika nini na Jo Mystique to mona ta ya Jo Mystique na lobi boye omoni ya Jo Mystique omoni kande Kapachula za donc ya Jo Mystique azaka nde Kapachula za sko bo changer ka bilongi mais njoto ya Jo Mystique bo mo na image ya Kapachula ya leki ngai aleki yo bongo yo ebindo zo pese litama wana yo ebindo zo pese ah tala bo mo na ka ya Jo Mystique na image ya Kapachula ya moi sinango en tout cas mania boni santé oui boni chaîne. Oui, santé ça va. Chaîne eza nango wana ka malika ta musuba tout monde malika lelo tourner le bo tourner te. To le ben vraiment il faut aussi kelanga pe stabilité na moi ya Jo Mystique. Ben oui. Net Jo Mystique aza. O kelanga pe Jo Mystique ya malika officiel. Cameraman mo ya poser. Nyo surtout le quoi ser nanga mo za na free si dalinga na boka yete atindelenga machine. OK, ah ça va déjà. Merci beaucoup na machine ye caméra. Ça va déjà. OK. To le non moyen solution vraiment pour to évoluer. T'es dans le colon. Et ça on a programme qui est tourné mais tam so bengi cameraman azate ozomona donc et décourager on a pas ça des fois on to comme appeler décourager pas ça les zate ozomona on est na na Kapash a bo pisanga pe mission mais tam so mona bena côté mission tam so telinga no kende koto o benga koto ozonga en tout cas et fatiga biso mais sur stabilité côté wana ezali bo mona que tous les jours na tourner na ata na combien Jo Mystique vraiment ata pa na ngamo no vendre na tourner donc en tout cas mais sinon ça va malgré attends au côté de monsieur tous les jours mais au moins moi 1 personne moi 2 personnes 3 4 bazo bakisama en tout cas merci beaucoup na batutu balinga malika mania santé za nango bien nzambe kaka soki nzambe te mobulu Kapachula c'est ça biso vraiment so nzambe te mobulu chaque jour kolala kolamuka et facilité vraiment donc il faut tout comme ça kan nzambe transport passé hein to sala la semaine opéra musala salamité ata bataba bureau vraiment toute la semaine oyo papi on appelle papa Didier ministre hydrocarbures et papa Didier Boudimbu vraiment ah papa Didier Boudimbu pardon luka bisoso bata beaucoup solution les lolo bien raté mais na yebi o bien Kapachula et lo comment on a constaté omoni ezana ba musicien ba meloko wana omoni avant na plateau no boy so na fingi ka musicien video ekembango ba réagir mbango ba réagir mais soko lobi makambo abi omoni nga na yebise héritier wata bengisa biso to ke mela pe champagne pour na diplôme omoni résultat mais so na fingi ye ba otine video mbango comme luka kangisa c'est ça mabe siko to mona ka yango wana ata tina ba konza mboka mais pour nini on réagir c'est ça bon réagir ça rapide tant to yaka ko apprécier bino pe na makambo bien ba yaka te bon yaka ko réagir ka te so mambo so kuna yaka finga kimbango de ko interpeller c'est ça oh peut to loba neti nga bona wi ke pa gentili ngobila yoka na yi ayoka po na mona rappel bo tam suto lobi bo kuna kuta nzela mo ba boki mabanga ba ouais ba yoka oza mona papa Didier Boudimbu bo luka biso solution mboka et comme mboka on dirait et ana mututé donc transport ici. Au moins, tu vas rouler, tu vas pas l'agenda. Bata moto, course à 1000 fois comme 4000. 5000, 5000. Tout ça, on a problème à l'IA. Kapachula,
ceux qui osent avoir la facilité, il y a des gens qui souffrent. Macas. Tant que tu pas bima boya bima que ça commerce moi tant que ça que bénéfice n'est à 10 000 francs. Ce que bisa ngatia zo sous transport. Congolais muntema mabe la ta ibalinga kaka likambo ya na mboka po ya ACP la po zo ba bénéfice yebele. Ba sala ngo pelote. Mazaka na musala moto. Ozomona baluka ya biso solution, il y a des gens qui souffrent. Bato bazo souffrir na transport. Même pendant oyaka awa na galerie présidentielle na longwe ka savu buti ana dépasser ta musu $10. Ouais. Pendant ozwaka moto o mona muta moto na ko adongo liona na pas personne a pris. Hein? Comment mutoka jo mystique muta munene boy muta moto tale na muto nda opese. Hein? Ti pine na ngeto boka o pese le pa pris à 15 000. Somme, à quel moment Papa Didier Boudi, baya joti kanga tozo na besoin ya carburant zo na mboka ko matisa no papier te. Hein? Ko matisa no papier te. En tout cas, Papa Didier Boudi, vous pouvez être un ministre hydrocarbures. Vraiment. En tout cas, basunga biso le plus vite possible. Batala pe ba classe à bana. Surtout ça. Bana classe net nga bona za moto kate. Moi na kenda na transport. Yebisa nga doto komisu na double ya transport ko pesa mwana. Pour abando futa taxi à kende pour taxi peso mata. Course moi ya 500 ba komisu 1000 francs. C'est ça. Ozomona. Nga za nga na mutu kate mais na osaka ndeti yeso aloba ya fima. Yeso bolo la pona biso te bolo la pona bana bino. Na to la pona bato baza ya mituka. C'est ça. Boluka ba solution. Nga moto na ko futa ta 10 000 na koma. En tout cas, vous avez une solution, Papa Didier Boudimbo. Toyebi ya malamu, et comme ma kamebo réagissera. Ya ma benembango. Mais ce qui n'a beti ndikaka awa, et comme imbango. Na mbongo likolo. Et comme bon lukisa e bon, comme futa batu mbongo po ba lukisa, mais mbongo on est dans le ben likamba bien, bon ko tinda to pesa. C'est ça. Bozo mona e kapashula. Ya ngoto bando saka bongo. So message ya malamu e comité. Tono yandika. Comme ça lukisa ngai. Tant lukisa ngande o monde mambo sa salati abeti bandika poto mande di la bengisie kimia koti na mo loko susi na ezaki yango wana kasiti ozo comprendre ka pashu ko sala bongo mambo sa salaki po nanda besoin mona pa chantilingo bila na mona ete siko na sandeni na beta ndika po ba bengisa ngai po mona poto ba okanganga na ba papa na beta ndika ka po na na po so mona na mona akasiti na be po meya o shop bo zwanga kasiti bo kangisa ngai ba beta bandika mkonza kufa abenga bango on comprendre donc to beta bandika poto mona batu wana eza na ba musicien eza na bango surtout ba musicien ata baza ko apprécier bango balobaka te mais soki na yo critiquer ye bayeba komo benga bokomo tinda ba bureau mais tant toloba ya bien bobenga tozonga na ndika vraiment merci de baono so baolanda biso en tout cas 25e anniversaire pe ya liwa ya papa na biso ya Mobutu hein. La mona ipe mama Bobby asaki interview mo mangena na ndio nyonso te réaction na yo Malika ezani na nengela mususu ya viboye komona na mususu mokonza mboka pe alongwaka pe akomi pe mutu normal to mona ba photo mususu na ba Maroc to moni pe la mususu le roi du Zaïre akunda mi pe na Zaïre te akunda ma pe na Maroc ba réalité nyonso ekomela biso na ba vie wana okolo bani Kapashula. Poso mutazana wa mona ka lokwa okende te. C'est auto lobate. Bato bakantara soka zanango on dira okufa te. Eza bato ba bibi batanga Bible te. Pour veza ka to mona ka Mobutu. Kando lobi le roi d'Isaïe. Bakunde pe na Zaïre te. C'est ça. Bakunde wapi na Maroc. Place to lobaka liwa pe se écouter lo. Oyebite. Oyebate le roi d'Isaïre mais bakunde wapi na Maroc. Et ça ba réalité vie. Et là qui s'appelle quel le cause à mon conji. Lobi pe olongo pe titre olongo pe nini. To yo ka ba lisolo ba Saddam Hussein ba yemba ba montongo mais le lo ba koma ba manjanja. De to yo kaka soit disant. Ozo comprendre. Président Mobutu, azabe président au batu balinga qui peut n'importe ouais. Et surtout à limouissa pena mambo o muswai ni mutaban dunduni te. Papa bo moko mama bo moko wana pena asara pena musala. Pour lelo to mono ndiye ba luba ba commission de mboka ya bango. Surtout bata wewa pa Joël Paradis aussi lika ya linga ba luba te. Tika boy. Bo falinga na ba luba te. Alinga kate surtout so ndako nene baka ba luba akataka.
baluba Somo. baluba na solidarité basala fiesta goma oyo Tina couple. baluba tina couple tribalisme ata yebi likambo na ina loba boso ina kumisa baluba mais ye kaka yo kanga na bandika baluba nini c'est quoi ça avec des baluba Somo. oh est-ce que muluba na français Tika. wako etu Somo. Kapachula en tout cas attendre ça vraiment et le et ça la peut bien Monument total ça vraiment ba image ba président ba leka donc et ça n'a encore bongo le 25e année nantima que Mobutu c'est ça et l'équipe est boy et les capé nantimaka on dirait que le coupé ça nangote c'est ça tozaka na souffrance ba carburant to bosen que 25e anniversaire ya président mo leka tozaka na souffrance à carburant tozaka na souffrance à carburant sous bassement ouais to kota en profondeur exact to sika likolo te boya mukamate manya tomoni en tout cas bana ebele oyo ya bakongolais baza na bamboka libanda bazokufa mpe kaka boye namoni élément moko awa ya jeune garçon moko ya 24 ans on dirait mpe babetaki ye masasi na Londres pa basoda kaka boye kaka en tout cas ezopesa mpena mpasi bana bakongolais libanda ya mboka vraiment surtout banoir en tout cas baozala mpena considéré makasi te yango toloba na baparent fo mpe kaka losambo mpo on ne sait jamais okoloba nini mpona yango encadrement bana et surtout en tout cas tobatela bana kozala na poto eza synonyme te ke moto akufa te c'est ça tobatelaka bana parce que makambo nyonso eyaka kaka na volonté ya nzambe mais imprudence ebomisaka imprudence ebomisaka même bible eloba mibatela bongo nzambe abatela yo ozomona esala mpasi komona bajeune moi jeune moko boye naza sœur nanga mère adieta kupumba bauta pe ko perdre pe moi na bango neveu na bango na poto akepe na hôtel na copine na ye tika boye mais bayo kuta ye ni akufi déjà et uta koleka na poto ka na France mwana ya 24 ans ba 26 ans pe kaka ya moi storm ba jeune garçon bakuti après remorquage après remorquage moi ça zaki souté bakanga pe kutu moi si et tout bakoma ko samba mère a dit ta pesanga yi suite nango le souté moi na kufa ba uta okunda yi ba ouais ozomona to batela bana et puis to bosana tata to na poto to sambela nzambe kapashula to tika kanzambe te bato bakoma so komi na poto likamba yango to lobelati likamba poto yango abosa nyonso bakangaka nzela poto yango biso totika na Kinshasa ba o baza na poto baza ko totala so bato bakufa te kuna moyen bino okufi na poto bolela na kuna biso na Kinshasa tolela na awa vraiment bozotia nzambe mopanzi pourquoi bocopier mindele bokoma copier mindele mindele aza magie moko boye oyo mpona ye eza protection mpona ye alors biso mpe protection na biso banoir eza prière nzambe Jésus Christ de Nazareth to protéger bana kapachu la prière na biso mpona nini nzambe abenga je suis le père des orphelins parce que yebi ke kokufela mama na papa eza trop nene porte moko etikali polele ozomona yango nzambe azwa aremplace baparent na biso bakufa mpona nini te biso baparent toza en vie tosambelaka mpona protection ya bana na biso vraiment kozala na poto eza synonyme te ke okufa te todia bakoki baprofite te nous sommes des bantous nalobaka on émission euto oleka te bandoki bapumbwaka sans visa aketi poto akemenase mutu azongi mpe kitoko et alors bobosanaka te kotiaka bana bino baprière bamama bana poto mama Clarisse Muyembi Ngatebe asambelaka mpona bana na ye oyoka dimanche bo atokaka famille na ye mobimba bate église na poko ya boko oyoka ye kuna kende sava tosisi osola na osala prière na bana eza protection malgré boa na poto bana bakokola na culture ta mosusu ya prière te parce que omoni bana bakoli na poto baza na bagenre bakolelaka mais mama nde okozwa bana na okoriente bango bisi bango biso toa babantu fo nzela prière bino bokomi lokwa boboti na poto bana bakola na poto bana poto bayokaka te bana poto baimpoli bana poto bino pena bozwa penza bana boseda bango na culture ya mindele alors bosani otika noko mona Kinshasa atika mama leki mona Kinshasa koko mona Kinshasa azwaka na buto azwaka ne visa te ya dio mystique pardon papier te oyo kapashula
ni visa ata na ko na loboko atalaka yo boye na loboko après oloba bana culture mindele bana bayokaka te bana poto bazaka boye obosani ke yo tika banoko moko awa bakoko moko awa ya famille ya ndoki bato oyoka misala mabe olivre bana vino mobimba te c'est ça kapashula mpona moni eloko oloba na bango te mwana age na bakebete masasi asala nini c'est ça asalaki nini eloko te asali nini mpo amérite yango tout ça eza mosusu na bamauvais esprit kasi te circulaka baparent bonéglige oui ebele kocouvrir bana bino kapashula obiki eya na bato mosusu bavivaka ayebi osambela te même bible eloba bato misusu banzambe bapesa bango te mpo boyebi osambela te boyebi osenga te boyebi osenga te oyebi osambela te eya na bato ebele basalaka vi wana bayebi kosambela te mpo na ye deja aza ya mbongo ana bomengo ana nyonso mpo na ye carré nyonso ekoka kapashula batata oyo yebisanga moto nini yango na poto na mbongo ebele aleka ye bango jamais bango na reine Elisabeth totie likolo totie batia photo ya reine Elisabeth awa na se ya jo photo ya reine Elisabeth foi kotawa babi yo toza cotisation cotisation ya bato matanga tosala wapi awa ya jo na ngirigiri kota matanga ya reine Elisabeth walingi cotisation ocontacte Malika Mania photo solola papa Gentili Ngobila pesa biso espace toke kolela la reine Elisabeth photo lela na terrain après c'est biso papa Gentili la municipal ata na palais du peuple ezaka mpo na badepute te eza mpe mpo na biso bato so tokoli baproblème bapesaka biso mpe espace tolelaka kuna eza mabe te batiaka mpe kermes boso bapesa espace ya matanga esani ekosani kaka kermes tokenda kokotya mbongo esimbi te esimbi te bapesa biso espace tolela reine Elisabeth c'est ça oza besoin cotisation contacte nga soko ozwi nga te ocontacte kapashula cotisation ekokita awa photo la reine Elisabeth tokontinue na biso bazaka moyen wapi na aleki bango na nani aleki bango nde baza mais lelo bazaka su te bakenda vi mpo ete ya yo ezaka te fo moto ya olobela vi mpo ete ya yo ezaka oyo eleka mpa bato ata babiso wana bayoutube eza bamakambo mosusu mpe elekela biso mpe boye olingaka te naye ozala naye koexplike yo moko mpe sovandobi likambo ekomeli malika message kozelaka boyo oyebi biso te il faut ete yanga kapashula vie eza compliqué makasi vie eza compliqué totambolaka na bonzambe nzambe nde fin mpo na bato mpe bamonake bakoka bazwa bambongo deja baviva kitoko plafond boye bango mokolo okufa etikala nyonso mpo meme molimo na yo ntango etelema otalake baokotuna cercueil me baokotuna babiju te c'est ça bijo na moto olatela kapasho yango moninga ata na moi nalata babuti na nga nayebi moto olatela nga nazolata désordre saper na pasho ona idéologie nakuta etalinga te oyo tokota moi oyo tokota elanga etalinga te ngai esaseka nalata nde nalingaki etalinga te nde nazolata eske bato bawololi te baotala oku kitoko baotala ngai baza bapresse moto balobinanga te o mama moi ebandi kokota eloko te bayebi kaka egu na nga nayebi moto akolatela nga c'est ça vie eza compliqué très compliqué vie eza compliqué alors totambola bien bamama totiaka bana ya baprière toyebi lobi te toyebi babitumba te toyebi bamenos te toyebi na baentourage bakenda kose fréquente te na nzela baekole na nzela bakendaka bakamarade banini banovelas batiela biso baserie ekoma kopanza bana mikasi bana bayebi babizu bayebi makambo nyonso wana mwana moke aexplike openaki nde bapesaka bizu dodo mpe atala novelas te atala te mayebi yango ye na curiosité na ye wana ayebi yango akokomeka kopesa mwana bizu kuna na kati ekole na bango mpona somo ye de fois te kapashula namela no mai temela mela dodo de fois te kapashula tobatela bana tolobi mpe ka mokili eza koba tokota mpe ka na dossier yango oyo ya mama na biso na Belgique oyo mobali na ye asente na mwana na ye
na mwana mwasi na mwana ne moko baboti na mwasi na mwana mwasi akinde na libala o kindoki te na kana voice mo azoloba o na moni lokola mfutima siko to loba pe ndenge ni bana pe bazaki bien encadré te poto papa zo ko meka ko choli to yona yebisa mama ba mama musu pe bazakala musu to mwana azoloba mama zo beta kara ou bien mama zo sane mama musu est-ce que yango to loba taninga ba mama ba mongo na bangala ndenge za encadré ba déjà na mwana za déjà mwana mukeme ozola ki sait déjà pozo bise makam vérité polele ba mama musu so mwana batabo eza mwa mingi kosola na bana eza pena te okolo bani pona réalité wana malika et puis c'est vraiment pas si makasi kapashula eza pasi même na ba mama bango moko bota au monde na lo baka fille mère il faut que ba peut sortir le colo c'est ça surtout ba oba biso to botie biso bani bani bongo bato ba biso batabasi. C'est ça. Kapashula, il faut pas sortir le colo pour venir na yo za na moto no o botia liboso. Ben oui. A venir no za maboko, eza pa na ye. Ozo kopoi kapashula. Ba mama, bo bala kaka mibali tianga tianga. Poka age pusani na bala. Po age pusani, o po batu ba mona kaka na bala ki, o po ba mona kaka ke nzamba pambola kinga. Kapashula. Bible c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La chagrin coûte et la diable a opé à quoi enrichir yo, ma opé so bénédiction té. Attends mon qui était. À quoi enrichir yo ma opé so bénédiction té. Et le connu c'est sa bénédiction té. Na lo barango de mission. Ozana motema kaka ya kozela mbangu diable pas zo étudier yo o so na pesi ya omona ka on dirait uti pa nzambe yebisanga ta inconvénient makasi est-ce que tu n'as volonté nzambe c'est ça atuna ki volonté nzambe inceste au-delà coûte inceste on est sous inceste on est comme des bombes wato benga des bombes nde kwa mobala lobi na mona ki mwana wana mwana ya mwasi na yo démarche kaka ya yo soki papa nani oyo nzoka ne mwana ngana zo milo bala bi koko azui démarche ya papa ya koko mwana azui démarche ya koko ndenge nini na kotelema yo ne longi nzoka ne mwana ne ya yo o bolimbisa ngai mwana wana abebisi génération mobimba pour moi ko boma bana wana ezate mais nalobi kapashula génération baby pe kufi bota na mobimba eza modi oui poso ko yeba ba maman ba yeba rava ba misu bazakala misu ba mwana yo kanisi to zata na kata YouTube ba tu misu to mona bango kaka o eza ndenge na ye a changer kate ata misu abote mobaya mama bango kasi malédiction la na aya ko kunela biso na YouTube Kapashula. Ben oui. Et c'est pas la réalité. Mais ça là. Né tozo loba lelo. Maman wana génération na ine se nyonso na une maman na mobile. C'est que to yebi bango. Tina génération na botama. Au moins après 4 générations ko yebi biso YouTube. Au moins ka mona fio azanga ndoki te. Ba baby sa botama. Ayo ka te fio ndoki. C'est ça. Abote mbaya mama bango loka ka réalité vie et na YouTube et belle ka bona YouTube abote mbaya mama ba opomona mtu beba akoma na ba malédiction na aya na YouTube wa ayo kinela ba ayo kinela biso ngo awa biso pe to yeba kate okoleka mutu na njoto ale komie kende zonga mata ale njoka ne mutu otemone asala inceste na famille malédiction landa c'est ça na YouTube baza bazali ba fia malédiction na YouTube baza Kapashula, parce que nous avons une cause à richeté, mais na béni. Si. Na béni. Yo mon on dirait aux riches. Mon za bénédit, aux bénité. Oui. Parce que richesse n'est outil pas nzambete. Oso comprendre Kapashula. Richesse n'est outil pas nzambete. Mais ngana za béni, mais na richité. C'est-à-dire muto za béni, et pour comme riche, et ça petit problème. Oui. Mais muto yoza riche yoza bénité eza eloko uti pa diable et ou menate pe oza bénité Kapashula c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous on a bénédiction nzambe on a bénédiction nzambe yo kata mutu muso azongala boye naza nzambe opambolanga te ta muso eza bénédiction nzambe oui oyebi place ewute la to
tobatela bana même na mwana wana ntango mobali ya mama azoya kotia litoi okoloba te elo nini esalaka oloba te eza mobali ya camarade te po ntango so mobali ya camarade olingo bomba oprotege bolingo ya bato oloba te mais siko mobali ya mama aza camarade de papa ebani nde ni papa bando yo otianga litoi okindoki te ameki une fois 2 fois 3 fois 4 nayebi te basolaka mpe te entre bango dans quelque sorte bana mpe fo bazaka éveillé kasi il faut kobendaka bana matoi osololaka na bana il faut koapprendre mwana ke eloko boye eza mabe eloko boye eza mabe et surtout so comme na mwana aza grande fille akoli déjà il faut comprendre mwana akomi déjà grande fille akoli déjà comprendre que aza mobali ya maman il faut comprendre oui que balataka boyete devant papa basalaka boyete devant papa bandeko na mibali boyete ye papa wana aza mvoi satan te ndoki aza mvoi ya diable po so tobi na catégorie ya poso ya okende remorquage alingaka bima po to mobima bafille ya remorquage baebele na ya vitrine sangisa ya vitrine osangisi ya Paris Belgique Londres yo kaka visa na ezali sotata mboka so Israël okende moyen kaka oyo mwasi ka oyo yo moko pe moyen te ete ya bamama ebele na oyo yebiso kobalaka te mpo mokili mona kobalaki mais oui kosalaka likambo te biso bana nzambe tosalaka te mpo tolakisa bato ya mokili mais tosalaka makambo mpo tolakisa bato ke nzambe azali mpe nzambe osala surtout ça parce que nzambe asepela soki apambola motu fo olakisa yango fo olakisa grandeur na ye témoignage on dirait mpe bayoka te pokala mingi te ape couple moyo eutaki ozwa mpe problème moyo ya boye papa aviole mwana ya mwasi boye kaka kala mingi te ezali mpe on dirait ka na Londres eza makambo oyo ezosalama du jour au jour kibonzambe eza mokie po to banegligeaka makambo makasi to bacouple yango bacouple mpe eza mokie te banegligeaka makambo makasi yango bacouple eza mokie kapashula baséparation ebele bacouple mokie babiso na Kinshasa tobukaka bamabolongo yango na bibakangaka nzela poto oyo poto bavanda kuna biso mpe tovandaka awa totala mpe na so tovivre ndeni babiso tobukaka bamabolongo mpo na osambela mpo na mibali na biso nzambe epane na mabe place oyo moto aotele piège yo kati mibali oyo bakenda kobima na basi nyonso baremorquage basala ngo bavolonté na bango ebele basala ngo bavolonté na bango te libako akutani nango na nzela fille moko boya kindoki na ye aoleka na nzela ayeka kopiége ebele eza bapiége te na ovute kaka na kindumba bafille bakoma nango lelo mobali no moko olingi tolingi ka mibali ya bato mibali ebele baremorka bafille na propre courage na bango te na courage ya bakindoki ya bafille bakoma nango lelo nakoso te kapashula nakosa te yo ozomona fille alati kitoko abimi ake na ye ka avandi boye pake kodrage mibali ya bato eza kindoki te ebele baremorka bafille baremorka na bapropre volonté na bango te tosambelaka mpo na mibali na biso tosambela mpo na bakonzi ya mboka tosambelaka mpo na mibali na biso nzambe epargne mobali nanga kuta na biskade kindokefi moko boye te nzambe epargne ye te bamama bakomaka etali ye place akende mpe maloba yo nde otika ficele maloba akende tokata su balien te balia famille na koma na poto na okata lien te lien eza te mpo na koma na poto ok fo kokataka balien wana nyonso ya famille ya mobali ya papa mwana boye ozokata balien nyonso wana ya yo moko ozokata immeuble tovandaka ya nzela ya yo moko eza na lien moko te na bana ozokata bakamarade nde nauti obetelo eza bakamarade mosusu bandoki tozwa bango kasi fo kokataka toloba nanga maloba moko boye toliaka boye fo kokata kapashula totika nzambe te moyen te namoni eloko ekabolanga na nzambe te jamais ata naza na Egypte soki nini namoni eloko ekabolanga na nzambe te parce que nzambe aza final tomona bamakambo nzambe asala babiso toba bahistoire moyen te babiso toba bahistoire
yo so mona muta bali bato ba zelo za zemi koleka na mkolo mbala bali moyen so mona moyen oh kapashula oh yo kaka kuna na kwa moko baba azo zo apezemite ole ozo kalikilenga koleka na mutu yemo kwa pesa kimbongo eza kindoki c'est ça kindoki ya makasi eza kindoki te ya makasi yo ke vandela ngata mususu azo bota te banda bala siko yo est-ce que yo kominza yo to pesa mwana c'est ça au pesa déjà batu combien bana surtout bino bolata mokoloto oh non il manque non il c'est ba réalité to kutana nango makasi okuta pe okomi na charge ya yolani lo mata na pesi yo bambota ebi lisolo na obeta tokuta surtout ngani na kapasio mene sepelaka po tekelanga hypocrisie yango nde makambo po soki te me oyokangaka kuna bakanga enga na bundaci 10 émissions kapashula tokopia ya malamu ya mabe kobwaka yana babiloko kopie bénéfice nango eza kasi ozofana na nani nani osolaka naye nani so oza likambo okendaka kobombana nani soko oza mpia kokendaka kosenga osengaka nani mpo odio ebima te okendaka kosenga nani bapasi nolelaka nani kapashula tika mokili ekufi ekufa oza ni membre famille wana mozo banda bali na basemeki na nga moko tu baozela bongo te mobali nde nani banda bala zeme ezoya te yo opesa déjà combien bato bazemi opesa déjà combien de personnes bazemi omona bato bakenda bango mpe feti basombe bino mpe champagne baomela mais baomela champagne nakoma mutu abengisi bino te nakoma mutu moko abala na ye loko azobota te bino baomela champagne nakombo na ye ebele kapage ngane na aboya nzambe kaka vraiment ngaka na nzambe kapage nzambe nga naza histoire témoignage makasi yebele ya vie yebele ya vie na nga nzambe témoignage yango moni na baémission ate ezalaka nango église te na préféra kokotya kombo ya nzambe mpona alakisa grandeur na ye malgré na oloba mpe oyo nzambe asalelanga nyonso te na oloba te mais estre kaka mpo tolakisaka bato oyo bayeka kotiola ke nzambe azali na bavie na biso ebele ozomona kapashula en tout cas oyo nakoloba ezali vraiment mpona bacouple bosambelaka mpona mibali ya makasi na bana eza bamvutima ya degré omoni diebe nde ayeka kokota akotika mpa moto diebe aitilisaka moto aza pembeni kasi ti mosika te kapashula omoni ndenge oza wana omoni eti nga nalobaka soki oza esprit faible oza pembeni na nga to panzana diebe aoyaka aitilize kasi ti ozomona kapashula tosambelaka même mpona baentourage na biso yango nayebisaka na émission mona bino nasambelaka même mpona barelation na nga même mpona bacamarade nanga po diable akoki koya kointoxike to diable te bacamarade mosusu ya bandoki oyo tozwa baye mpona kointoxike te mosusu baintoxike kapage intoxike ye jo mystique boyina malika baintoxika combien de fois yango nasambelaka mpona bino eza important makasi nasambelaka mpona bino bino nyonso bamura banani bawini diangana bamura na bao bakenda tosambela mpona bango mpo bayokota travers bino te boyosanga mabe ezaka important ozomona mpoki motema mabe eza lokwa richesse mpona bato mosusu so monika kona émission mura bwaki malika manya mama pardi muteme bebi bolobana mura yo na ye tosambela mpona barelation na biso c'est très important bato mitema mabe bafongola bamisu mpona koya kobebisa kodétruire mon papa wana couché na mwana mwasi na ye ti akouché na mwana baboti na eza mvutima ya makasi diebe ya koti apandi abebisi génération moi diebe nde yaka obebisa abebisi génération mobimba mutu moko aye kobebisa génération mobimba kapashula tosambela mpona bana mpe na mibali surtout mpona pupa kapashula wana kutu pe na tiara bino mabonde vraiment merci en tout cas maya jo mystique pe ko la kisanga no madame te moi na tena mabondeli exact protection to senga ni vraiment quand je peux sambela nzambe kuno tika na hôtel te c'est ça pour mingi ba tika la ba
c'est pas du son abeti mutatika na c'est ça ya Joe. En tout cas tout le monde après émission oh bah nyonso ba apprécier qui tout le monde penza ba retomber ya kitoko po to loba ki malamu tozaki vraiment au milieu du village na moni pena pakana yo ans na paka duchesse ba ye lisusu ba s'excuser pour ba chroniqueuse lisusu pe ba en tout cas ba pela ki po on dirait ans comment qu'on a ba téléphone na ninga cc on dirait to yebi pété mais ba ngomoko ba ki boya bozwa matière ya ba to loba ki awa ba traitera comme na sa candidaté et puis faut ko luka conseiller ya malamu avant ko bima et puis il faut ba respecter rapé basi na bango o basa banda basi pe candidat to loba ko prier pour la mobali na Lwa mkina tongo bosambeli bomi da ni monyoso oya mabe ekoki koya kokota ba mauvais sort voilà okolo bani pour ba pardon ba malgré ba tusu ba lubi eza sincérité congolais pas to ba eloko alingité na ba pardon ba tie ba kombo te ba tie ba kombote ba tie ba kombo ya bato ba blessaki te ba tie ba kombote yango siko bato ba blessa pe pardon na communauté na bango communauté na bango eza pe problème te kapashula eza pe problème te conscience kaka c'est ça eza problème te kosenga pardon ba le pardon est une puissance qui libère mais il faut senga pardon na moto shokaki boso sengi pardon na moto shokaki te pour fan na o tika ka fan na o tam so ko s'excuser na opete te malinga ka yo azaka yo ozo comprendre ena batu be na YouTube o sa ba mabe ba na ba fan oui est-ce que ba s'excuser na ba fan na bango jamais ayebi kata s'excuser ta ozaka fan na ye osomona yango mona lobaki na communauté na biso ya bato batalaka biso il faut ba discipliner na biso pe ah c'est ça ba discipliner biso on dirait pas comment ba moni pena malika ye a déconner ba ye na chaîne bo se désabonner qui fanatisme au moni vrai fanatique aza moto azongisa na ye oui vrai fan ne ye wana vrai fan eza ba o batinda biso te malika kende kofinga sasa bango leka aza vrai fan te mukolo tiko finga osani akeluka atiku akeluka mtafinga yona sepela na ba uyanga bazala wana ba Jenny Shoyaka bazala wana ba Thibaut Ballon d'Or ba na posa malika clasher te po balinganga osoko po très important bazana posa na clasher te basali makana sucre balinganga bamona sali mission mo pa leketu babe ah malika en tout cas concept émission c'est na leketu malgré copier na mon kando za na kapashu te parce que ah to en ambiance na biso ozomona chaîne nationale chaîne ah babi international babi sous national te babi sous nationalité ah les international ozomona kapashu là c'est-à-dire bazana posana sa clash te si on a posé dans notre pote là. Bazana posé dans notre pote balinganga. Attends m'inquiète. Posé la fiesta gomatine la perrique. Est-ce que dans clashete? Jamais. On comprend kapashu là. Ba mo Mireille baza yo mo na bisu yo to na ba oya biso ba pezaka. Oui. Ba pezaka. Ça dit on ba ko peser aza bongo carré. Ayebi que son malika ina bêtise. Tozo isaï oui. Bangonde balobaka bato bangonde ba vrai bangonde ba vrai ana posa malika ki ko finga mutu te ko ya sepela est-ce que ba makamuso le ka bayo ka kanda te bayo ka kanda makasi ayo ki kanda mais pas na ya sali sembla ka yo ki kanda te banaliser tiana si osomona kapashula bozo ko pesa ba sebino moko ya makasi tam so za chronifote mobo azana pa ma matière po biso to ana pa ma matière te biso to ko ya vanda bana bandelo banga pa Argentine ngobila banda lo ti lobi na zo lobela ka pa Argentine ba te ba ta la biso ka pa Argentine ngobile to zo lobela pe ma biso pe o yela biso na vie poto lendi sa tu so azotala to kena na kermesse amoura to kutana fan anebi kende za bepo to sombe lo côté abina lingaka kaka dio na yo na malika surtout ton boko tarana ba vie na biso ya ba couple azaki pe femme mariée oui femme mariée ko na mokoloto ozomona kapashula tam so chronifote moi za pour ma matière boyi bo fongola les portes ngana fongola pe porte mo bosen talande be monsieur landana ezarande boye jamais tokangi ate explication ko mba muntu ko mekate ko mekate tokangi pe to boyi na kotanga te jamais totanga biso ta parole biso fachi
totangi papa biso kamera le père Kasavubu. China Rambo Alors te kanda za photo boy. même moral nga kasi nazwa de attitude na eti awa kuna kando moni na mandefu ne na suki kanda za photo kande photo eloba te ndenge moko aloba photo ye photo banda mema maki oyeba mamne ndeni banda mema maki oyeba mamne ndeni kapashula bofongoli baporti ya makasi eloko na regrete surtout mpo na vie nanga 11 bato baregrete mpena makasi ya mpona bango nakoki koya kodefendre yo mais na baargument nini faut toza sincere si nakoki koya kodefendre yo mais eza badefense mosusu na yo osala boye bato bayinga kasi bayini yo babi oza moto ya sentiment mpo bamoni ke nasali sentiment nakoki mpe koya kodefendre yo mpo cronifati mo boye ateli yo mandoki mais na yo defendre nini mpo yo moko fongoli porte cronifati mo bana problème ya matière akoti ya famille aye kaka koti ya profite mpo fongola porte mpo babiso mo baleki nio toza ata mosu na olinga te mfana motu mo bafingi yo mais ceque nakomi otala moto aofinga o parce que naomona accès euti mpa na yo moko ozokope kapashula charisme ekontaka ya makasi namona commentaire moko motu mo ayaki na émission yo malika okumisa kapashula charisme yango eske ya finga te oza yaka na lien ya kapasha finga mpo ezaka ya 2018 te eza te okomprendre yanga eza nde te eza te sikoyo oyebisanga oyoki mpasi mpo ani toyebi bino bato boya bose transforma ya bafaux compte toyebaka bino na langage toyebi bino bosala bafaux compte baessentiel bakasi ebele osali ka faux compte na kanda mpona misu bokoka olobelanga te oyeba oprofite ofinga malika ofinganga ni bot nini mane kapashula tala somo nayebisi yo mabese ekota makasi mabese ekota il faut tozalaka prudent na vie makasi surtout mpona bastar na biso bacomédien bozalaka prudent yo kati babelvi bana mamba oloba te c'est ça babelvi bana mamba oloba te yo kati sila tia leka epa Vincent Tiluizi nyonso ya suka koloba ezalika oyo aloba yo wana ezali yo mais baboye na bango mpona garder crédibilité mpona kogarde bapeshanga bana mamba aloba te bavanda mpona kogarde crédibilité batali entourage barelation na bango mibali na bango batali eloko so na bino osala kokitisa ngai ekokitisa na mobali na ngai ekokitisa entourage na ngai ekokitisa na bato nyonso na bafani bazala desu te nakoloba na ngango te yo kati so oza na makambo bombi na motema na paradis wakoti te mpo petolo ayebi so oza na makambo bombo oloba te okota jimo paradis te bopetelo baisi aza kuna tokozala na bango kuna batoma na bapierre bango nyonso tokokutana na bango kuna na bayudas malgré atekaki yesu me nzambe alimbisa ye kapashula tokela biso tokesisa namoni mpe bana bazwi badiplôme bana bazwi badiplôme d'état mwana ya fiston sese namoni azwaki mpe diplôme d'état lokola bangalisela ye papa asali quand même bien tomoni a sauvé honneur à père 72 ça va namoni mpe mwana abwaka ma ebula sauvé na diplôme sauvé po oyo seza boti bango ba ndika mwana baby vraiment bato bachange langage et puis tosukisa tomoni bafoto pena éparpillé babiso toyebana bana biso vraiment soki abeti mwa ndika omona kaka ke esenflamme na likambo toloba mpe kaka to encadré bana tomoni mpe didi kuna na mpaka na biso damson nayebi te ezalaki feti festival batonga bamoni didi na mpaka babie mikolo eyindi bolingo aza mpe mwasi azwati aza mwasi azwana eza mabe te bongo avanda bongo okenda papa c'est ça akenda papa te papa na makambo na papa kuta asalaka sembla te papa kuta alakisa opesi kuna opesi koto opesi kuna kapashi papa kuta asala sembla te azolakisa mpenda opesi kuna opesi koto opesi kuna azopesa
bota na ye. Et pas nanga je t'aime, et pas nanga je Et pas t'aime. na ye je t'aime, et pas nanga je t'aime. Ta vie ramba za mystique. Yemo asala mambu yemo ayemba. Et pas nanga je t'aime, et pas na ye pe je t'aime. Yemo asala ngo. Oh. Comment tu es? Ya ko ka boete abenga nga. Rambo. Ngalinga na makambo ne. Opesi koto, opesi kuna. Ya benga 7h. Opesi koto kuna. Atika mwana zo. Bon mwana okena papa. C'est ça, oui. Papa déjà na ba ya kanga déjà. C'est ça. Yo linga sala loka mbala na bimina mwana mwasi na ina nini. Kabashula. Utika di histoire za nena damso kuna azwala mu pepa vivre na ye. Oh. Mwana bwaka mwana paka. Bwaka ma bon papa ozwa été. C'est ça. Bon mwana pas au monati. C'est ça. Na mwana pe ke oh papa. Papa pe mtabolingo. Mama koto aza. C'est ça. Mama koto aza. Bon ninga te. Azala ndeka mayele na pesa kotombe, atombe pe na moto te opesi koto. Ah, c'est ça. Opesi koto yo opesi kuna. C'est ça. Parce que bolingo ezala ka pona motu moko kapashula. Moi te. Bolingo ezala pona motu moko. Eza te oba pakasanga kaza di ba pekisa mwana ko bimate boete. Ah, opekisi nako kaza. Nako kaza de ozwaye. Nako kaza de zapi na position na yekuna. Non, Sandra. Oh, batika mwana zwa damson. Oh, batika yeba vivre ya vivre na ye. Muna noko sanda. Noko papa. Muna noko zwa ye dilistoni. Azate. Mwana sapoli. Papa fait sa vie. Mwana pe fait sa vie. Papa kuta sa vie kano. Toka kena poto aza. Toka yena kishasa aza. Kapachula. Papa ça va Ça va. Mais que papa va jaloux. Makasi. A ben de pe di story. Ouais. Faites attention. Au monde na monde na za. Kema kuna kokuta na ndiko nga na beta. Pour les arrêter très jaloux. Ça makasi. Podiliso na mwa mke. Akoka charge mambo papa salite. Ya kopesa koto opesi kuna opesi koto. Akoka te ye fa vivre pa yabo ni ya ngamoko. Nazo vivre nazo savourer. Pas un jeune. C'est ça. Ako mériter bolingo te ba memile koto ba metu pasi koto te. Asola na mama. Mama la kisaya te ya ine mi bali baza. Pour maman ye mazo vivre. C'est ça. C'est ça. Maman doit vivre en haut. Elle qui pas qui métite. Qui partait. Oh bois noir. Oh bois noir. Oh nga métis noir. Oh mukuse moulai. Oh mukuse moulai mbinga 1m100 et belé ba 1m90. Ba suka na subasi. Makasi. Le quoi hier dit ça 2 mètres. Azo conseil pas maman. C'est ça. Maman tali c'est ko quantité sposa 2 mètres. Ke boko kito bambani. Ke batalanga mo maman na za métis. Mais subasima ndike betama. Maman pesa un conseil. Makasi. Ya tozo ba soko so na bana. Ça ba conseil musuto negishaka pona bana. Oui. Vie na yo ko bombela mwana te. Oui. Ndenge yo passa vie na yo betela mwana lisolo pour comprendre que dans le cas te. Maman bisamona makambo. Il faut na yo ka conseil. Ba maman bo solo na bana. Même ali ya solo na di lisolo pas comme des grandes filles. Ben oui. Azala droit aux mobile. Mais il faut taliser l'entourage, oui. Au moins qui bolingo et qui para qui starte et qui para moulaïte qui para qui to côté veste et le bébé ton indiqué ko beta. Le bébé indiqué ko beta. Moi vaninga mo maman na za métis. Mais indiqué beta ma. C'est ça. Bazola nga penza. C'est ça. Métis noir. Kapachula batika. Vraiment, en tout cas, vraiment, toi qui as clôturé, Malika n'a s'appelé vraiment Makasi. Merci pour le passage nous la Kapach télévision et ça nous vraiment kitoko PLN. Naba onyo so balandi biso oye saboni. En tout cas, naba tu balandi biso to linga bino mingi. Bon continuer vraiment ko s'abonner na Kapach télévision parce que ngana mona Kapach pesa ka lukwanga. Ben oui. Na mona moral ko Malika officiel. Donc, nalinga bino mingi, bo s'abonner, ba soutien na bino, surtout ba prière. Biso to senga mingi ba prière parce que ba tak na biso monde to ebi onde yela ka. To ebi ba position yela ka. Donc bo taka biso ba prière. Très important. Non seulement car to senga budget, on nini mais quand même en tout cas ça va.
quand nde tolobaki soutien esala bien na besoin ba lumière au moniteur msupo na zwa pe plateau esenganga mpe nazala balumière naza biloko naozwananga plateau nanga naza mpe très à l'aise naosa mpe lokwa kapashe mpo bino kolingaka image ezala kitoko omona mutu na komate malika émission image mabe est ce que otindelanga lumière ozomona kapashe na besoin balumière bato basunganga vraiment na balumière lokwa machine eye caméra eza na besoin ba lumière et après ba lumière tous on a besoin ba kiti banini pour na plateau et ça et ça biso bien en tout cas merci beaucoup vraiment Kapach pour l'encouragement merci vraiment à monaka et nengo benga nga malika yaka osala ngo ezaka hasard te osala ngo parce que osala posa ta musuna za na ligne mo boye o esa ko atana zate yo moko déjà voilà ozaka image mais na bi ke kala mingi te tozana jo mystique na Galilea Galilea awa na Kapach télévision wala ko sepela tinga zate ya jo mystique ya otanga koto yo ke na jimo paradis biso na jo na Galilea tozo benga na kakuna ya to kokota Galilea nini tozana mwana nzambe to nini en tout cas merci bien vraiment potala ka matos na biso zayo vraiment en tout cas Nzamba Pambola Bino. Vraiment. Merci beaucoup na batutu balinganga Meshimo Paradis. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup Naïbi Kebose Belé Mère Adieta Kupumba. Bon séjour na Kin. Trésor Villa depuis Brazzaville. Je te salue. On a ba partenaire onanga. Batinda ba caméra ko batinda ba matériel ba caméra. Batinda la biso ba boya kaka malika boa kaka. Ezaka te so la mso ko continue de lumière. Te ba lumière ezaro ba $50, ba $100 donc bah miguel pas cave banane on a nyoso 50 so vous avez atteint à 500 vous avez déjà cali domestique à lequel la lumière déjà carré non lobby et ça sonne peut bon bon yo capé ben oui au bois on peut trop na ba émission nga so na bois qui cassier ba ke robezuye so na bois qui papa dior ba ke ba caméra au nyoso papa dior mutatinda d'autant que tozo bois catholique après retour zappé bien les arrêter to bois ka pour ne lamba to muto alingi faut personne matériel téléphone solo après sur caméra après sur lumière mutu na mutu so après sur déjà loko moko ata $100 jo eza oza pin lumière eza ranango gravité ça nini ko osala kaka ozaka na ligne yo moye ba pelo ko ça eza ranango gravité abonné à Kapach télévision je crois ba ope balinga malika ezaka ba partenaire noté on ça linga malika tala ko awa abenga on atala que pas Kapach moi 20 moi $30 moi 40 et ko sunga et sunga parce que ezaka organisation nazaki likambo loba quand lobi jo mystique azawana bato bana besoin sunga pour na lumière ezana ba fan na yo ezana banini bato bana besoin soutenir nga jo mystique lumière ezaka combien micro ezaka combien o ezaka na ba 80 bolingo quand ningo lobi micro ka va o pesa nga mbongo lelo na rolien na mais on notala na mona que grâce et loko nde muto yo na raisonner na ba œuvre na ba lumière na ba nini en tout cas mame Méline Zemba ba bon séjour. Mame Mili atinde aye te on peut se relier te on peut se la battre mais malika zota moi €200 so bata lumière buka ba jour voilà c'est ça péri que l'équipe lumière na cher voilà péri côté wana c'est la fiesta Goma manette wana l'équipe lumière c'est la fiesta Goma na yebite ba lumière kuna na Chine ça zolata wana primo hola msuna mesa c'est ça ya Dieu na bien la Chine kuna ba lumière ezate ezalaka c'est la fiesta Goma sunganga penza sunganga c'est que yo mona mso qui partait oui mais kuna ndena yebete ke ezalaka so ezalaka mais na yebi ke c'est ça ne basala elamba na Chine depuis basala matériel c'est ça c'est la fiesta Goma voilà oh kuna ba Chine elorote c'est ça c'est le zoyoka bo ba yeba mo ba yebisa kote ke zelorote ba yebisa ngata bango bayebi kaka nga na lula buti na lula nini na Chine kuna kaka sela kokanga periki mikolo ebimi ya boy kende c'est que sela mikolo tika kotinda ba periki atinde le matériel kotinda sute ya suka ka atinde le matériel en tout cas Hollande yo mo zoyoka na yebi ke ba capable ko mo timbisa malika mais faut timbara
Ben oui, mais ça et la mettre en zuluka aussi là. Oui, oui. Les matériels, ok, nango et ben de l'ambongo et ben de l'makam. Ah oui, c'est ça. Nous avons la balle à tête pour notre trésor de paix dans la ponga la mukipo ani. À Monique est organisé. Notre climat bien, mon pépé. Il y a des terrain, bâtiment terrain. À balle groupe azar, dans la trésor azar. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, nous avons connu vraiment. Il y a un bateau biso. Et ça le bien. Merci Malika. Merci Batonio Swalandi biso. Tu peux si vous cri d'alarme na biso na Batonio Swalingamanya. Bon sepela katoli ke Kongola sepela makasi. Mais ko pesa nde moi passe te. Na isa bino ngata bokanisi ngate. Ngana na ngapeda na batu nga déjà. Bokanisa manya et ça la bien. Ngana batu na batinde na ba des caméras. Après ce peu pris en tout cas papa Dion ça m'a pas mbula. Caméra pena en filmer là ya sika ils a fait ko so nini bon to le pete ka ya sika ko papa dio po bango de ba bonga a somba de caméra 1600 1800 atinde lio a mona ngolo koti mais ba tunsu pa ko zelo ya bilokos na poto kuna ba caméra sa ta bana na biloko tu ba sakana nango ba filma nango ba feti ba ni bana binde bana poto ba sakana ba oh ba sonio ba sakana na ba nango ba filma otinde ni Malika Otindelier et ça là vraiment bien. Merci d'avoir obalandi biso en tout cas. Bon s'abonner, bon aimer, bon partager l'émission na biso, bon bien inviter la biso pour encourager et ça la biso vraiment bien. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa en Purchase États-Unis. your tracks today. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Your tracks today. Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'en parlons pas. Oyo kinzala, kobanga banga te. Na États-Unis mobimba, esi ba valida. Oyo kinzala, kobanga banga te. États-Unis mobimba, esi ba valida. Pona mariage na yo, ndeko kobanga banga te o. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo. Motema leo some, ba pesa solo la ta bien. Soko kutani na ye, kozala desite. Katika Pesa na pesa yo nini ye. Katika Pesa motema malamu. Katika Pesa Madame Katika Pesa, mère boss. Juliette te valide, yes. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Your tracks today. Katika Pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nito, la patronne. Y'a service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. États-Unis mobimba bavalida. Yunani oboya. Madame Katika Pesa, motema malamu luta ya nzambe ya Tracks today. yoga. Juliette valide. Fumukoi. Katika Pesa TV.